Budapest, viva! Viva! Ok, suivez s'il vous plaît. Mes chers amis, mes chers frères. Awa, tension et mati. Top baptisa dose. Vrai ou faux? Vrai. Frank Djongo. Mwana mubali ya solo solo. Frank Djongo afundi kanambe politique mwana Marcelin Tonton Mutwani. Plainte. Balobi a accumulé le poste. Accumulation de postes. Azonzo wa salaire ya sénateur en vie. Azonzo wa salaire soki misatu so 4. Yango bafundi ye lobby. Il faut asamba. Et comme deuxième convocation, il y a liboso zaki pasteur Mukuna. Akosamba na ye. Awa il y a Damater, c'est-à-dire comme 3. Yo peso ko sala convocation. Okenda kofunda ye. Ngai pe kala mingi te. Nazozo 5 millions de combattants. Tozo kende devant PGR. Monsieur Kabila a senté une fille qui répond au nom de Mira. A senté moi si mon combo na Mira. Mira aboti mwana Jonathan. Na France 24 lobi ba lobeli yango. Sikoyo ba menacer Mira kimi na France. Alobi na France 24 lobi mutu nyonso alandi. Mira aboti mwana Jonathan bazo wangana. Alors awo tozo kende na plainte. Lumbe mwete oye koya na yango tolobi boye Tambo Mwamba yepe asentaki mwana mwasi aza na permanence mutu nyonso okende na permanence epai yoka so akokuta mwana mwasi wana aza wana bakokonte mbongo na ngai chaque jour bebe wana aliaka bebe wana zotungisa ngai fort tuka moni ngai premier jour na pesi 2000 francs deuxième jour na pesi 2000 francs na mama na ye troisième jour ça fait maintenant 6000 francs Tambo Mwamba calculer ba mbongo na ngai ya passe okopesa ngo avec intérêt moi c'est ça kuna nani babotoli mwana kitoko ya mwasi mwana ngo soka moni nga papa ngana za papa na ye ngana za papa le soka mwana soka moni nga kaka papa neti esprit mukishi soka na memi boy 2000 6000 ko fuza ngo avec intérêt na yango tolobi boye biloko na zolo besa monde mobimba bazolanga tomoni conseil ya Katumbi conseil ya Katumbi bakutani lobi na conseil ya Kabila kolukani Katumbi tozoyebisa yo muyibi akala ya uranium chauve-souris il faut ba identifier yo na yebi yo te Budapest viva merci na yebisi bino boye bandeko na ngai tozala osake tosoutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo mwa mai wakaninda azosala musala makasi azalaki na Belgique ye moko bozozela ngai na belela bino siko po bandeko benga ngai nde bozobenga ngai bakorompa ngai te pesanga mbongo na kolia mais eza mbongo l'État mais naza na idéologie ya Mukwa Ntombolo mwa mai le grand Mukishi d'accord to soutenir Félix Antoine Tshisekedi azobunda ye moko na bandi kobelela azobunda ye moko peuple congolais réveillez-vous tofongola lisu likola lisu kozela te likama eya biso tokokimila wapi ndeko fongola misu on doit soutenir Félix à 100%. Na yango boyaki tolobi boye tomoni Azarias Ruberwa na Milembwe a nommé bourgmestre Milembwe. Est-ce que c'est la qualité qu'on nomme bourgmestre? Lobby tomoni Mbala Zakuna na Daniel Safo oyo
okaso soki okei na lero na tongo okuta na ntiri wana alatika leso libanda tala pipe ya molai ya jamba tala badepute obile koza na bango na ntiri wana aza epai tata na ye na mama na ye me lobi namoni ye amati likolo asiare na barwande minu kaka boye azokanga na bango bafoto mpo na kolakisa biso nini daniel safo oza kuna na yesi botala ye oza rwande naza rwande azokanga bango bandeko na biso azolakisa biso ke barwande bandeko na biso tala bakongole ndeko tala bakongole oyo bozosoutenir bakenda ye kuna abandokanga bafoto na barwande oyo biso tolobi ifo balongwa ndeko ifo paye cher mboka oyo eza mboka nzambe eza mboka bilaka vrai ou faux nazoyebisa bino mama Marceline lobi mama Marceline abengi nga aza na Dubai naloba mama Marceline alobi papa nalandaka yo kitisa mongongo Kabila aza ndeko na yo asatiki pouvoir yoka asatiki pouvoir me likambo nini na mwana bato nalobi boye nazo répondre ye atiki pouvoir mais il faut longwa na mboka aza étranger mama Marceline mwana na aza étranger alongwa na mboka totikala kimia po tolimbisa ye fo longwa aluka kote mosusu akende kovanda vrai ou faux Jean-Pierre Bemba asalaki eloko te me babetaki ye na moi na 10 heures epa aéroport boyebi yango te babimisi Jean-Pierre Bemba mais pourquoi pas enyangala kata rwandais 2 ans oyo atongi baimmeuble na Tanzanie oyo abomi Shebeya kala na kala o ye wana azoya oyo asimbaki bilamba ya makila ya Shebeya bilambwe témoin oculaire merci beaucoup na ba ex-force nyonso babengi nga na poto oyo ngwanda balobi tozosoutenir na 100% balobi loba boye ex-force balobi basepeli fort na message na ngai nalekisa yango ere nyonso l'heure est grave, l'heure a sonné. Pourquoi les infiltrés dans l'armée congolaise infiltration eleki balobi ke naloba boye John Numbi azali pécheur aza na baccalauréat moko te atanga ta place moko te John Numbi baza bana oyo muze lokotaki na Lubumbashi bapécheur alobi biso toza pembeni toza na Belgique tozokita na mkonto moko mingi te bagénéraux ya FARDC bazokita ebele bapesi nga félicitation balobi oza mobali ozoloba lokola moto aza na likolo ya char de combat eza bongo te bafardese nyonso mokili mobimba basepeli na félicitation mosala tozosala tala fardese azobunda abomi bato nyonso que son âme repose en désordre na Lubumbashi fardese eloko maka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko ya ntombolo sunga bafardese pesa bango biloko ya kolia pesa bango mbongo bana bango batanga classe bien mpo basécurité mboka bapeti bato wana bazali na bakisi ya kosalana te mais soki batie kaka boye to ekoti yo baza na bastratégie nyonso mpo ebele babundaki guerre ya molele ebele babundaki guerre ya 40-45 balobi tozozonga na mboka na biso mpo tosoutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza sengo te ndeko na ngai tozala ozake tozala kotelema tolobi boye changement ya la police société nyonso il faut elongwa pas changer bato ya société wana en complicité avec le kuluna vrai ou faux tosengi société nyonso bakapitaine nyonso balongwa changement tout le Kanyama tout le Kasongo changement de fréquence changement de commandement baopeji nyonso bazosala su mosala te changement de commandement na la police musala na bango eza nini
kokengela ba moto botela ba société 1000 moto 1000 tozo senga boy chaque société yoto balongola de l'immédiat mituka nyonso na ba moto bravo bon constater na ba société nyonso ba moto plein ba komi ba commerçant comment ba parking ba parking kasongo za wapi ba société nyonso ekomi etondika na mituka ale insécurité bakununa bazolala kati ya ba mituka wana la police baninga bakoluna nango tozosenga ba autorité nyonso la police parade kota kanyama kasongo Elvis son commandement son bâton Félisa tozoloba il faut toyeba bakotiela biso nani eri yo tozoloba kaka alongwalo Elvis kota na kati commandement John Chibangu kota na commandement Ville Kinshasa tosengi na mko ntombolo sikata espionné partout babimisa délégation mixte sécurité shikata ya bapem batambola butu mobimba parce que sécurité totale bazo signaler nga na Kasangulu bazo bima na butu basali basakaje bazongi bazolala na ferme moko ya mundande moko ferme wana eza ya mama Olive kota Kasangulu eza bongo te bayebisinga makambo wana biloko yango nakomi kokoma biloko eleki ebele merci beaucoup bandeko na ngai tolobi boye biloko eleki ebele bazolala na Kasangulu bazobima na butu bazali piscose bazongi la police tozosenga bino bokokutana na peuple congolais na nsima na bino tozala vigilant mobilisé debout tous derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo Boamai. Le véritable UDPS sur le parlementaire debout, vrai ou faux? Oui. Naloma. Le véritable UDPS sur le parlementaire debout. Pour talender dans solo baloko mutoza likolo char de combat. Malobezo bangi sabatu. Batu bakomi ko benga ngai. Bazo benga ngai. Na kozoba mbongo na bino nyonso me na koshanja kata mukolo moko eza mbongo mboka papa lobaki laissez-les ils seront bloqués ils seront ridicules et ils vont perdre leur mémoire IDPS viva ndeko merci na sali déclaration ekoki il faut tokota batu mususu vrai ou faux ok merci beaucoup na cabinet de luxe Oyo, alobi 500 conteneurs na masango ezokota na Mbujimayi. Kaba de luxe, kabambi wakabeya, wabeya. Merci beaucoup. Zala derrière Mukwa Ntombolo mo amai. Awa tolobi je merci yaka. Bare zala likolo, bare zala na sete. Oya sali bare na se azo banga kamera na potolier. IDPS viva. Kombata pesa nga mikolo ngatoze belé. Kombata to pesa viva avec vivacité. Kombata tokobango tokobangisa. Oye koya. Combattant et combattante bonjour. Combattant na pesi Zambe Longonya, na pesi Zambe Maximim. Na ndenga la musibiso tozoyebisa yo actualité politique ya RDC ezokoma kaka ele. Soki ozo comprendre politique te tala basini di. Combattant le tozolobawa. Toyebisaki bino lobi awa tobetaki sete fachi kobimane libanda kozonga awa na Kinshasa yeba déjà ba retomber ko ya katesa nini là nazoyebisa bino combattant déjà délégation o tobengi ya ba juge déjà ba na Kinshasa po ete ba ko fongola coupe pénale internationale tolobaki Kabila tokosambisa ya awa toyebisaki bino communauté internationale na ndenge tobetaka sete tolobi ete Kabila photo chaye na zo Aza l'exemple, toi, bisaka bana biso tala mutu apiyaki mboka o. Kombata tobolo roboko likolo galaba. Kombata toyebisaki bango soki ba comprendre politique te ba kotuna ngulu. Awa bo uti koyoka, lobby aux yeux de tout le monde na TV5 du monde.
président Gilles Aouti koyebisa bino mwana mwasi papa toyesi bango bazalaki gouvernement ya basynthétiseur bazalaki gouvernement ya basynthétiseur lelo oyo tobengi autorité morale na bango azemisi mwana ya batu est-ce que motuna mama olipesa yebi yango toyebisaki bango bana bakobimba mulongo sa etikali mwana shadari mikolo oyo toza na politike pièce par combattant lelo biso tokomi kolesa mwana ntambo emwamba moto oyo na makanisi na ye akanisaki ete lelo koya po ete azala président de la république nzoka synthétise munene papa ntambo mwamba aza impoli makasi soki omoni moto aza na 40 suki na motu fo dute na sagesse na ye combattant d'élite nayebisi bino makambo ya belgique merci na Frank Diongo merci na Frank Diongo Frank Diongo tolingi oyo tobengi bato oyo bazobunda mpo na république démocratique du Congo parce que biso na bino déjà tobeti nzoko tobuki déjà de makolo etikali makolo mibale il fallait makolo mibale wana tobuka yango lisusu ande toza bato alamuka te tokoki kopesa nzoko lisusu babeki oyo Kabila zonga papa tolobi mikolo oyo il fallait tokende na recensement général oyo azoluka élection bandeko na biso na ese bazokufa papa nayebisi bino na este eza sombela bisakala Fachi azosilisa makambo nyonso ya este Fachi aprometaka bango ayebisa bango boye nga na kosesentir ete naza à l'aise soki guerre nyonso na este esili Fachi kobima abimi na kolere ya makasi na bamasakre euti kosalema o nzoka commanditaire eza Joseph Ka kobatana bona loba te nzoka commanditaire ya bamasakre ndoki munene Hippolyte Kasembele kana lelo bandeko na biso ya Katanga botelema bosoutenir oyo tobengi Baba Kingu ye nde oyo tobengi Katanga original bango nyonso baya Katanga na Kinguko Katumbi ezalaki na Katanga papa sozu ngolu kende Katanga omona baprince ya échantillon Katumbi afamisaka famille na ye po ete bayembelaki Katumbi chapu bandenge oyo bapekisa makambo akoteka uranium na Rwanda ese boyoka su bayemba Katumbi oyebi ezali association ya bando outi koyoka oyo tobengi baconseiller ya Katumbi na baconseiller ya Kabila oyo bakutanaki déjà oyo tobengi batravail de séance déjà bayokani etikali kaka Kabila na Katumbi bakutana papa bakomprendre ete likopa oyo babongisaki po ete bakabola Katanga likopa wana eshuwaka te esali nini il fallait toluka ndoki mosusu lokola Katumbi po ete likopa na biso esi epa na biso tolobaka soko emoni ndoki esala nini papa Moïse Katumbi abosana te bakangelaki frontière asuka na Kasumbalesa amona Congo na fenêtre moto akoti na république démocratique du Congo ezali Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mais soki ameki cette fois-ci tokobimisela politique ya pièce par po mikolo oyo tozokebisa même na baati lukwemu bandeko wana nyonso tokanisi kosala bango coalition nzoka bazoya bokula nzoka bandoki minene po bacomprendre ete recensement bakende bazwa bandeko na bango na baese bakosa bango baza bakongolais yango nayebisi yo combattant merci na Frank Diongo biso tozosoutenir à 100%. Plupart aussi mwana mwasi oyo Kabila asensaki tosengi yo yaka na Kinshasa tokobomba yo lokola tobombi mpe mwana tamwe mwa biso bapapa leki na yo mpe tozali bandoko mpe bazali idps viva papa nayebisi yo Congo ezwi président oyo tobenga président responsable nazoyebisa yo même na bapays africain balingaki république démocratique du Congo te Congo ekomaki lokola poubelle ngai nazoyebisa yo famille Tshisekedi batelemi balobi boye oyo tobengi afdel baya bakabola kati ya Congo na baokipo tobengi bandeko na biso babelge mpo ne fiske Congo ekoma lokola passoire na moment olek tozolobawa toute la communauté internationale badeside ete il fallait
Congo nyonso ezonga na maboko ya bako yango omoni bitumba eza sur le terrain ezali problème ya vrai congolais na baoyo bayaki Congo na kimukolo UDPS viva combattant d'élite awa tokoyebisa yo na moma oyo toana droit kosoutenir Faci ata moto alamuka bongoli motema azali moto oyo alalaki yo nde moto ozolamusa ye mpona minute oyo Congo ezali mpona nga na yo na moma oyo tozoloba peuple congolais nyonso biso nyonso tozala nsima mukwa ntombolo mo ya mai oyo tobengi Faci Beton azali ya na biso ya liboso azobunda ye moko tosimba na main na main tosoutenir Faci Beton toluka moyen ya kozwa banguna oyo totia bango libanda combattant awa na moma oyo tozotelemela ndeko oyo tobengi Kasongo na ville ya Kinshasa oyo tobengi to ya Kulune Mati tolingi ete même na baprovince insécurité eza makasi mais esengeli na Chikata FARDC na moma oyo bozala na nsima mokonzi ya mboka parce que tokende kosilisa phénomène oyo kuluna oyo Kabila ayela biso na République démocratique du Congo peuple congolais na moma oyo tozoloba na minute oyo tobengi Frank Diongo oyo tobengaka Muyambo oyo tobengaka Paul Milambwe bango nyonso baza na nsima oyo tobengi ya Frank Diongo parce que Frank oyo azalaki clairement alobi nazali parmi bato oyo basala constitution ya mboka jamais un sénateur en vie akozwa mbongo ebele boye te papa toyebisaki bino kokota Kabila akotaki na sénat déjà apelaki oyo tobengi carte na ye campagne na ye nyonso échoué yango monaki Frank Diongo atelemisi article oyo tozobenga article 12 ya constitution ya mboka na biso alobi ete na moment oyo ifale Kabila azwaka mbongo na ye ya sénateur ya papa bato basala balwa wana fami oyo balobi ngai nazalaki na kati bato bakende bavote balwa wana mate fa oyo azalaka député est ce que atelemele yango lelo azolinga koyebisa biso ete sorti de crise toyebisi sorti de crise eza te moyen topesa bato ayebisa te babeki te bisika bazali wana bango nyonso il faut barépondre na bolo Union européenne abetise te alobi boye Union européenne na réunion na bango bakotaki alobi nazoya kosoutenir RDC mpo na recensement général à part wana lève tozoloba toute la communauté internationale bandimi ete kosoutenir Faci balobi mpo na baye kocomprendre ete oyo tobengi Boko Haram bajadis bazali na République démocratique du Congo précisément oyo tobenga bandeko na biso barwa yango nayebisi yo ndeko na ngai bisika ozali biso nyonso mabolongo na se totiki mokonzi ya mboka na loboko ya Nzambe omitiki yo moko mpe na maboko ya Nzambe ozwi mabele ya mboka na yo olobeli yango mabele ya mboka soki olamuki na ntongo olobele yango loba mabele oyo Nzambe nde moto apesi yango oyo nyonso koluka desordre na mboka oyo mabele oyo ekanga devant famille devant libota na ye loba soki enyataka na mabele ya République démocratique du Congo te UDPS viva mpona lelo ngai na suki ya Mexique. Ok, merci beaucoup chinois yaka mama Brigitte Mwanzakabe azoluka yo na Jojo Kayembe balobi chinois. Ok, Jojo Kayembe mama Brigitte Mwanzakabe ya Roger Luma bato nyonso tu cour d'écran deka na pesi binombote UDPS viva UDPS viva UDPS viva Tshisekedi super national Félix président de la République les peuples d'abord yaya wana viva sachet boto bote président Chila lobi photo sala na bar likolo wana siko ozo bloquer ngai Faci biso tolingaka opesi mwa kote oyo olongwe kote oyo bato nyonso tu bayoka eloko ozoloba boye te papa UDPS viva UDPS viva UDPS viva Tshisekedi super national Félix président de la République les peuples d'abord Faci Chilombo Kabila il ne sait pas protéger nani entre famille politique même famille biologique UDPS viva yaya politique est combien lengi kasi nyonso tu ya FCC
bakomi na débardade. Sauf qu'il peut, c'est ça le mot qu'il faut. Merci papa. Puisque c'est depuis rencontre au Monaki Salamaki entre Kanambe na Fachi Beton, climat na FCC Zabiete. Puisque bako protéger na nyo la nité. Basa ko rappeler toujours que Kanambe faut bakanga même Frank Diongo lobi alobi ngo. Alobi o bakangi le rôle à Christian Moyoana Azali soda munene muto a participé na liwa ya Floribert Chebe. Alors ndenge déjà bakangi puisque famille ya ba orphelin, ba veuve, ya Fidel Bazana na Otobengi Chebea, ba si ba saisir déjà haute cour militaire pour ba ça la réouverture. Alors ceux qui va lobi bongo. Donc ça yo surtout wana pour baluka Kanambe. Et de Frank Diongo ce que yemo lobby, ah ce qu'on a na funda ce qu'on kabila. Peut-être qu'à la tête au côté. Mais c'est simple. À déposer, merci pour accompagner. Assez à déposer déjà plainte. Alors qu'est-ce qui se passe? Kabila a le rôle à Koulouna. Un faiseur, un suicidaire, Moussala Mabébélé. Alors ceux qui vont gagner pour la Likambouya Moutoutel, Moussou Sarobima. OEP Abimi, Asalanga Boé, O Abimi, Asalanga Boé. C'est ça Kabila. La M. Sakibino, Otobengi, rapport ya mapping a fait 70 crimes. On a régime à Afdel. Ce qu'on va qui Afdel va créer F-Soso. Alors ce qu'on rapport peut être malgré F-Soso, ça toujours Afdel. Il y a notre M. Sakabino. Afdel égale la milicien on a Kodeko, égale la F-Soso, égale la donc il peut perdre tout. Babylone on a surtout wana. Bakata katanga te puisque Babylone on a n'ingi kokotate. Yoko le bakata katanga mais katanga déjà ils savent si bakata en 4 provinces boto boté. Oui. Akambo kata katanga nazo bisabino il faut pas saisir batuana ya aner. Comment ça fait-il que ba Otobengi ba rebelle wana ba koti? Eza complicité. Pour les bazolo ba kata katanga kate, kata loala bate, kata olo mamite, kata katanga mais katanga déjà ba katanga. Vous devez comprendre une chose que ça chez Sana. Bango balingi ba affaiblir Fachi. Alors il faut comprendre. Et là que ça ka moko auto se demandaka. Muto aza mutu mabe pourquoi toujours Fachi aza ko solo la naï. Les même lelo moi sina ya palin aye ba rateti lelo yo ko lingo yebani. Puisque moi sina ye ba balanda ba to konga sa répondre na mutu na. Aloba ye banda na yebiye ata so ba yebise ke mutu wana bo makabali. Aza mutu mabe, aza mutu aba poisson, ya ko sekana ye a retrouver neno. Mais qu'est-ce qui se passe pour la Kanambe? Awa, devant le Parlement, il y a l'Union européenne avec les Américains. Fachi Azala qui est vraiment déterminé pour l'arrestation à Kanambe. Yaya, Nazo Sabino, Makambo Baby Kuna. Puisque ceux qui ont moni batubelé les lois, ça qu'on comprendre, ça qu'on loba net, ba pasteur wana ba Théodore. Puisque Bissot toza toujours aux aguets. Pour la moussa toujours batu. Oh, nous sommes tous les cas. Théodore Ngoï à lobby, il faut saisir le Parlement. Il faut saisir le Parlement. Pourquoi? Pour la Ligue des juges. Alors il faut comprendre que pasteur. Pasteur, on a Théodore Tomoni Kassar Rwandais. Boto boté. Oui. Motion il faut tous que tous les Rwandais, les étrangers, les surtout Liba, les pasteur pasteur qui est un pasteur congolais. Oza Kolinga va destituer Fachi en faveur de Moutoumoko Rwandais. Alors il faut bien comprendre de comment ça Kolikawana. Et ça cop na bango. Bango na ba Denis Lessa. Yaya Denis Lessa, Baza Koluka, Otobengi, pour affaiblir Fachi. Mais écoutez la Kosimba tête, puisque Théodore, qu'est-ce ah on des aboyés, Baza déjà na Katia Kopwana. Puisque ce talibien banda peut parlement, il y a Batikala au rotel sous te boto boté. Là c'est ça banda. Si vous Baza qui n'a pas contre c'est le Koana, il y a des juges. Il y a des quoi pour saisir Bango. Alors vous devez savoir une chose. Avant bakota Fachi Beton azalaki na mabunda yebisire na lingi lisusu koyoka te peuple congolais azonga na balabala yango na moni mabunda songi na parlement asengaki bolimi. Alors vous devez comprendre une chose. Awa il faut tous la lisu likolo ya lisu.
Fati bien déterminé et là comme nous surtout à Lukaka. Puisque Soko tali bien, même américain, bah c'est Feli. Landa Mike Hammer. Mike Hammer a le but déjà bientôt tous à former la police Nagoma. Puisque Nagoma pour votre information, les sous ba exonération est belée. Oyo ba kasiki ya PPD baza kozwa yango et puis radio et lobby bongo bazwa kawana basala na ngo eloko pété ya grave ya mutuya. Bongo wana ekendaka ka bongo. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Fati déjà téléméli ba mafia wana nyoso. Yango yoki isolo elekaki entre Fati na Sophie Williams. Wazali premier ministre belge et ça là qui juste pour notre bengi relation bilatérale. Alors l'isolo ya Nikki Anglais, l'isolo ya Mike Hammer. Et vous allez sous relation bilatérale. Puisque bango basawana. Mike Hammer a le col auto bengi protocole ya Fati Beton. Monaki avana no kendebo Goma, Mike Hammer a qui déjà wana. Alors vous devez comprendre une chose. Peuple congolais place à ça. Moutounyo surtout place à ça, Azol Kaka arrestation à Kanambe Boto Boté. Puisque Soti Azawana a obimisamo en salle à manœuvre tout. Mbongo Baï Bawana et Zande à corrompre des bateaux. Baya Kosala des mafia va député Balia. Alors il faut tout élément. Moutounyo surtout à Yebi Azana Likamuna Kanambe. Puisque Franck Dion a le bac à moi mêlé le mon côté. A l'obinga peine à quel confondre c'est l'homme à qui. Yo Banda Lukaba Kanambe. Neti lokola ba Martin Fayulu neti banani ngonga ngo yango Martin Fayulu kutu déjà si alien mbongo moya lo ba mikolo ezate yana bomoni ye entraîneur ko na ye ba osana lisusu ba ofanda ba solola toujours na kati actualité politique. Oman rejette la demande d'exil de Kabila. Fatibe Beton. Donc Kabila soka ba ebisaki déjà papa Bima Lucas ko mboka o nous surtout ba bengaka demande d'exil. Alors ba lobby Oman. Ah, merci papa. Oman rejette la demande d'asile de M. Kanam. Donc, partout, communauté internationale, voire même ces pays où on a lobby, Mouto ya Kokenda di Bandate. Il y a un papel qui se quede du Wamulumba. Personnel. Alors, il y a un Congo, il faut tout ça, le tribunal pénal. Parce que l'autre, c'est déjà équipe, il y a des experts. Ça déjà. Il y a un autre, on a lu solo et Betamaki entre Fatou Bensouda. C'est pour vous dire que les crimes non surtout et salami. Et ça, c'est à Kabila. Alors, il ne peut pas échapper à la justice. Il y a un autre, il y a Bima. Il y a Libanda, puisque Kanam, il faut pas sans vous mentir. Parce que balobi Oman aboyi yango alobi awate yesiko ba kangende a pourquoi ne ba fangio ba comme côté ça va plaindre mais c'est simple puisque il faut comprendre Kabila ba kangende même na cour de cassation Franck Dion alobini azofunda epo na double casquette merci Bitakuiva double casquette wana ezani en même temps sénateur, en même temps président. Ah, merci. Il y a un moni, Kabila, il ne peut pas échapper à la justice. Si on calcule les années, l'heure de Coco en 2023, Yoko Yako Tunangai, va même président, j'ai assez peu de formation. Les 5, il faut évaluer les Kafatibe. Les 5. Les 5. Puisque Kingding il faut qu'on ait un FCC. Malgré que la élection, mais l'élection est ça dans le monde. Mboka va bébé ici pendant 58 ans. Si vous avez une élection, vous avez un recensé. Puisque il y a un recensement où il faut boyeba. Machine de Gézali. Machine de Gézali, au Moutounion sorti, il faut boyeba ça congolais ou pas. Il y a un homme qui va banga. Là, il y a Jeannette, il y a Gotia Misata. Naza ko répondre à Daniel Safou Fatibe. Daniel Safou qui a commis le tourisme du côté à Moka, mais à Sali Otobengi, outrage contre le chef de l'État. Daniel Safou a eu ici un militaire. Il a eu un militaire, il a critiqué mon conseil Moka, il a dit n'importe quoi, il a dit un bon côté. Militaire Moko Katina Bango, alors maintenant, monsieur, vous devez savoir. Ah, vous avez place à meeting, t'es fatigué.
yango wana nazoyebisa yo badepute oyo botofota kuna baza lisusu bahonorable te bakomi badéshonorable. Daniel Safo ake même na zamba po akende kokotisa ya bon mabe a intimidé basoda tellement que basoda mosusu bazalaki mpe osage bayebisi ye monsieur attention awa eza place basalaka bameeting te. Toujours na kati ya actualité politique nayebisaki bino eloko sepelisi nga lobi eza boye mpona chite baintervenant baza ebele. Lobi nafandi na bandi kolanda bainformation na ngai nde nalandaka mutu moko abengi nga lobi ma peti na nga bino boyaka awa boobetela biso bamasolo bosesi sela yebisanga nani vraiment puisque nalandi mpe kuna yaya na Belgique information oyo ezoleka ya Fati eza te eza diplomatie so mutu wana aza na Belgique ayebisanga bino bozoloba Fati aza na Belgique awa na journal at belge baza kolobela ye te toza komona ye te même na presse belge yebisanga nanu qu'est-ce qui se passe na mboka na bino ayebisa te papa awa biso toomona bato nyonso tu baza debout toza koyeba te puisque papa abimi na conseil des ministres na kanda kobima na ye na kanda mbala moko azwi avion akei mutu oyo ayebi kobima na ye aza te puisque faut bon comprendre mutu abandaki kosala ba voyage bamusala nyonso tu mokonzi ya mboka ifasala asi akangamaki deja yango wana akomi kobeta basi FCC après avoir koyoka ete Kabila bakutanaki na mokonzi ya mboka basololi ebelaki te bakabanaki ake de poisson siko baye koyoka lisusu Fati ake libanda nde papa nakebisina likambo moko ezoleka konabisi te papa bato nyonso tu baza debo alobi mengeba nazomona Mike Kamer puisque Mike Kamer akomi protocole ya mokonzi ya mboka Fati beto apapesa slogan nazoshite Fati beto tomoni Mike Kamer ndenge bazali kosolola ezali kitoko te me naye kobenga mutu moko asalaka na ambassade ya Amérique ayebisi ye boye alobi ke ce n'est pas pour rien omoni Mike Kamer abimisaka maloba pamba Mike Kamer alobaki nini alobaki bientôt il y aura la tempête Fati mais la tempête arrive na siki wana président en tout cas